merci balandi à www.diasporadc.com. Merci pour vos alliés belé à Kolanda Mono ya mukie Ginette moi kakadette la presse. Lelo mama Ginette moi kakoyembela bino mama Israël la joie, ali sexologue et puis azali mosala nzambe. Topona qui est pourquoi topona qui est pour oyenda lobela kamakambo etali bana mibali. Ya mibenga kama mama ya bana mibali na basi na bango pour aidara bango balebele. Pe a continue toujours ko aider bango yango lelo Ginette moi ka bengi bisi mama Israël la joie pour to lobela etali chombo ya bana mibali. Babe yango le sexe de l'homme. Metela kana kin o na Congo na monde entier to benga yango toujours chombo. Mama Israël la joie ko expliquer biso pourquoi chombo mwana mbali faut zala ya ko kufa. Et quand est-ce que chombo mwana mbali était les maracan et puis ba position nini oh ya chombo ko kiko telema. Ko telema. Yango lelo Ginette moi ka mama Israël la joie o ko expliquer biso o etali chombo bana mibali et puis na maladie o ezo réunir mikolo bia maladie o ezo bon ba sexe ya bana mibali le mama Israël la joie mosala nzambe wa ali sexologue lelo a ko expliquer biso bien maladie wana a ko expliquer biso bien na e uti wapi ba cause dango eza vraiment nini sans plus tarder na ko mama Israël la joie. Bonjour maman. Merci beaucoup Ginette. Maman lelo tokolobela o etali chombo ya bana mibali pona biozali sexologue yango na invité yo pour lobela o etali chombo ya bana mibali lelo tokolobela chombo ya bana mibali pourquoi faut ya kokufa. Merci beaucoup Ginette nzamba pambola yo chombo nde bino boyoka ka chombo ezalinde sexe de l'homme sexe ya mwana mobali yango nde na Kinshasa tobenga ka yango chombo ya solo tokosola mingi ndenge Ginette uti kotuna nga mutuna pona koyeba eloko nini esalaka te chombo ya mwana mobali ekufa eloko nini esalaka te chombo ya mwana mobali ekufa nayoka kipa ebisi bino lelo akotuna ngai mama Israël la joie eloko nini esalaka te chombo ya mwana mobali ezala muke mukuse pe eloko nini yango esalaka te chombo ya mwana mobali ekonda pe abakisaki alobaki akotuna ngai position nini oyo esengeli na chombo etelema est-ce que ezali position debout est-ce que ezali vertical est-ce que ezali position courbée chombo etelemaka na position nini et puis nayokaki alobaki akotuna nga lisusu eloko nini esalaka te chombo etelemaka pamba pe eloko nini esalaka te chombo etelemaka te. Merci beaucoup Ginette nazali bien placé pona koyoka mutuna moko na moko naza na disposition na yo. Merci maman Israël joie bimbo kiningi maman lobi azali bien placé à ko répondre na ba question to bana question ya liboso maman nini salaka ke chombo ya mwana mbali ezala ya kokufa. Merci beaucoup. Eloko saka te chombo ya mwana mobali eza ya kokufa parce que chombo ya kokufa ezali chombo moko ezali na vite eza na vite ezali ko exister lisusu te eza na bomo lisusu te wana eza chombo ya kokufa eloko esalaka te chombo ekufa ezali d'abord soki d'abord esika chombo yango ezali ese ekufi c'est-à-dire que mwana mobali soki akufi chombo na ye pe kosala nini ekokufa kasi soki azali na bomo eke chombo na ye ezali ya kokufa pendant que azali vivant c'est que eza na makambo ebele eleki na kati ya nzoto na ye pona chombo na ye wana makambo wana ekoki kozala maladie ekoki pe kozala ba problème ebele ya ndenge na ndenge oya kutana nango na vie nde chombo na ye ekufi ezosala lisusu te. Okay, merci maman. Est-ce que ndenge ni mobala kosala ki po chombo na ye wana ezala ya kokufa te? Bon, eloko mobala kokosala po chombo ezala ya kokufa te eloko liboso ko éviter liwa yo moko mutu kokufa te ezala na bomo tango yo zali na bomo yeba te chombo na yo wana soki eza na ba problème te ekoki pe ko vivre atako soki ezaki ya kokufa soki ezaki ya kokufa possibilité ya ko ressusciter yango ezali possibilité ya kozongisa yango na bomo ezali na nzela ya ba traitement kasi ba traitement na kisi te parce que chombo baswanyaka yango na kisi te parce que yango ezali eloko moko na kati ya nzoto mutu esengeli kaka na bilia nango nde pesaka yango makasi bilia nango nde pesaka yango bopikiliki bilia na yango nde yesaka yango munene pe mulai bongo na kati na yango soki mwa maladi moko songo pakala ezali tokoyeba kaka na kolungula maladi wana pour que chombo wana ekufa lisusu te na tango yango ezwi bamoyo. Okay. Merci maman bilei nango ezali nini bilei ya chombo bilei ya chombo ezali ebele na kati ya mokili ya Nzambe surtout na kati ya mboka na biso Congo na mabele kitoko Nzamba pesa biso
bile ya chombo ebotama na mabele na biso ezali bopikiliki de marere tozali na énergie konzo tozali na carburant o ezali pe bile ya chombo yango etondisaka mai ebele na mukongo po mwana mobali abeta baku ebele tozali pe na telemisa oyo monaka penzake yango eliesaka chombo po chombo etelemaka tozali pe na bile yo tobengi lendisa oyo penza epesaka makasi na chombo po ezala chombo elemba te tozali pe na vimbisa soki esangani na lefesha ekomi ekokoma mbala moko tokobenga ngo kolisa ikokoma mbala moko kolisa donc vimbisa soki esangani na lefesha mbala moko ekomi nini ekomi mbala moko kolisa nyonso wana ezali bilei oyo soki mwana mobali azali kolia yango ezali kokende directement tina sexe pona kopesa vie na sexe na yoana mama siko fole biloko na nyonso mbala moko po sexe nzala ya kokufa te to folia moko to fasangisa nyonso à la fois. Bon, tangu to remarquer que sexe eza lokola mutuka esengeli ezala na biloko nyonso na yango na kati na yango po etambola malamu. Alors ngai mama Israël a joué en tant que sexologue na sangisa biloko nyonso esika moko pona kopesa na mwana mobali asengeli nango pona koliesa sexe na ye. Donc telemisa bo pikiliki démarrer nyonso wana et puis na uti ko sala stimulant moko o ezali vraiment naturel le pur na mwana mobali oyo azali na problème ya frigidité ya yo kaka posa mwasi te ata moni mwasi caleçon ata moni mwasi aza ko denda zo tambola ye chombo na ye zo telemaka te ata moni mwasi alati mini jupe ndeko yo lati yango boye chombo ni telemaka te ata moni tolo ya mwasi chombo na ye etelemaka te ata moni mwasi aza kitoko ndenge nini mwana mobali wana chombo ezotema te ata mwasi atikali bolumbu na misu na ye mwana mobali wana chombo ezotema te mwana mobali wana azalaka na frigidité na saleli ye stimulant naturel parce que ba stimula oyo ya ba produit chimique ebomi ba chombo ebele oyo zoka penza te maladie ya biabia euti na ba stimula pe euti na ba bimela ya bakisi ya ndenge na ndenge pe na babokono ya ndenge na ndenge nyokoli bana mibali biabia ebimi na mboka na yebite soko soyo kisangwana biabia ebimi na mokili mobimba oyo bana mibali bachombo na bango ezali kokonda ezali kokoma mikuse mama cause ya biabiana ezali nini biabia ezali cause na ba maladie ebele pe ezali cause na ba stimulant o bana mibali bakomi avant kende ko sala rapport sexuel ako kende ko kamata produit chimique ameli yango tango azomela produit chimique wana e bandi ko ningisa nzoto mobimba tina kati na tango ya rapport sexuel ko mona cœur ya mwana mobali wana eza na kimia te cerveau pe eza na kimia te biloko nyonso eza en mouvement banere eza tendu donc ko mona ke tangu kaka kosilisa tangu chombo na ye elembi okomona ke nyonso nzoto sa nini elembi okomona pe chombo ezoza lisusu makoki ya kotelema te alors yango chombo esalama po etelemaka mingi na tongo chombo etelemaka pona kolakisa nkolo nango te nazali na bomoi etelemaka mais kasi na mwana mobali oyo asi ameli ba stimule bele chombo na ye eza kozwa lisusu makasi ya kotelema te yende sikoyo mutu biabia ekangi ye ebandi kokondisa chombo bon biabia uti kaka na ba stimulante biabia uti pe na nini oyo na diabète biabia mususu pe euti na ba tension hypertension na hypotension pe biabia euti na ba problème ya ndenge na ndenge ozomona pensa te mwana mobali akute na baku na vie na ye akute na ba problème ebele pe biabia ekangaka mwana mobali oyo asilikaka tangu nyonso bo ekangaka pe mwana mobali aliaka malamu te biabia ekangaka pe mwana mobali aliaka malamu te parce que zana mwana mobali mususu oleta alia malamu po chombo pezo atamu eloko kolia na kati ye aliaka malamu te ye tangu nyonso musala azela makoki ya kolia te kovanda ngonga mulai kotambola mingi na makolo kotambola mingi na mutuka pe donc nyonso wana ba fatigue wana ezokende kolembisa chombo ezali kozwa lisusu makoki ya kotelema te tango ezali kozwa lisusu makoki ya kotelema te suka okomona yango ebandi kokonda nango wana
tangu mutu aye pa na ngai namoni ke chombo neza kokonda ngai moko na koposer ba question ebele tangu na kotala ngo pe na koyeba ke mwana mobali azana biabia et puis soki ezali biabia te na koyeba na koyeba te chombo yo ekondi na biabia te ekondi ata na maladi mususu ta mususu ya misisa po misisa pe soki esi eliami na bokono to bengi infection en tout cas chombo mayete malisusu ezate okomona lokola ezokotelema lisusu te po misisa ba infection bali yango comme ezotelema lisusu te okomona ekondi chombo ebandi kokonda tango kotala yango loba oyo ezali biabia menga na koyeba biabia wana esika yango ewuti po tomonaka pe hémorroïde pe eza kokondisa pe chombo soki chombo ekondi mpona hémorroïde ngai moko mama Israël ajoa na koyeba mpo ngai naza mama abana mibali nayebi mwana mobali de A à Z eza na bana mibali mosusu ata na mosika boye akokobenga ngai azosollicite traitement soki na pose bakestion ebelebele akosutuka na bambi koyebisa ete ndengo za wana outi kokuta na ba problème ebele ndengo za wana hémorroïde tungiso ndengo za ne bim hémorroïde no ebimaka ndengo za no za na ba infection abandi ko kamwa ndengo za ono zoka mutu esalo pass ndengo za no za na kosukosu mama oyebi ndengo ngana za na ba question na ngai ebele o na poza ka mutu pona yeba ndenge nzoto na yezo tambola na kati ozomona eza examen moko ya munene examen moko ya motuya examen moko ya makasi o ezalaka penza te oza ko examiner mutu na musika aussi oyebi qu'est-ce qu'il faut pour na mutu wana pour na traitement na ye. Okay. En tout cas balandi ya diaspora de c'est une mozo kande maman azo expliquer nini sali ke chombo mbali za ya kokufa te position nini mbali fa sala mama position nini mbali fa sala po chombo za ya hotel position oyo mobali esengela sala position oyo chombo ekoko telemela chombo ya mwana mobali oyo tobenga sexe ya mwana mobali esengele telemaka tout droit position oyo tala chombo esengele telemaka tout droit boye omwe ndenge ezali boye etelemi tout droit boye chombo soki etelemi esengele ezala boye ozomona bon na bato oyo chombo na ye ezali kotelema ntango mosusu mopanzi boye toza naza na makoki ya kobongisa ngo na muto chombo na ezali kotelema courbe makoki pe ya kozongisa yango ezali parce que chombo ya mwana mobali esengeli etelemaka tout droit boye tobombi yango ngonga mulai surtout biso basali ya nzambe bokobalisa mutu boye mutu aumeli na libala te azongi bon likambo nini likambo ya chombo atikaka sherine bazaka kovivre na azaka na chombo ya munene azaki nango ya munene ya mulai pe ya makasi me tango aye na libala ye kokuta yango ya courbe modelo ozomona babatamaki babite biso toyebi nzambe tokoyeba na banzoto te boye na boye sikoyo mokolo babalani kaka le même butu wana chombo etelemi te lokwa yango ezotelema te baforce etelema te kobota pe ezali te mwasa yokaka lisusu elengi te donc azali kokufa na posa na kati ya libala ekotinda mwasa banda kokosa na matanga ya lokuta tenga na ke matanga kamaradi nanga akufi matanga nyonso ya quartier na bango akobongola ngo matanga na bango pa ebite na butu bakokota ta na hotel na chéri na ye ya kala okoyoka tata mwasi nanga akufi nzoka tata mwasi na bango te mama kulutu akufi kuna nzoka nde soko landeli okomona te bazata na lie moko te nini azaki koluka echuka esika chombo ezali po ya alingaka libala po libala oyo yokaka libala bato babala naka eloko principal racine principale ya mariage ezali rapport sexuel parce que bana na kati ya libala bazaka lipamboli me chombo donc lipamboli numéro 1 na kati ya libala ezaka chombo sikoyo lipamboli oyo bénédiction numéro 1 na kati ya couple ezalaka chombo ya mobali oyo tango yo zui yango otali yango lobisa c'est une bénédiction pour la nini parce que okobanda kokufa na posa te koseka te mwana ngai bino bana mikebo seka makambo yanga na kitala ezali makambo oyo ezali vraiment très important to lo bayango parce que mingi lelo yo bazali ko vivre yango te po okomona mwana mobali aloba ngana za frère azata na posa ya koyeba te ndenge babokola ka chombo te azana posa koyeba te chombo ezeloko nini azana tina kutu ya koyeba ngote boloko ya azana tina koyeba ngote ya yebite akosala 2 mois 3 mois na kati ya mbeto libala na mwasi chombo ezo telema te akosuka api soke kufi libela le mwasa ke kindumba donc siko mwana mobali wana telema ki frère elekaye azana mutu akobetela tali solo te ke onga chombo na ngandenge ezabo ezo telema te azana mutu obetela solo te suni kobanga nzoka mbe biso ba minganga oyo
tozali mieux placé mpona bamakambo oyo toza koexiste na kati ya mokili oyo kasi na kati na Afrique tozalaka te me tobandi nde tobandi sikoyo mpona nini parce que esengeli couple moko na moko bazala heureux na ntango ya rapport sexuel na bango. C'est très important pour kende koloba te ote to banler to linganaki na biso makasi me to tikala kolia na tambanga te bo ekomi sikoyo trop tard ba mususu omona tango ekomi bitumba ya ndenge wana pasteur na bango pasa te ya bango te komelakisi eza mabe bo sikoyo libala ekufaka te esa nini ekufi nzoka nde Yesu apekisani bato traitement te Yesu apekisani bato traitement te soki mutu azobela asambelaka na ye azobela akokozwa traitement na pe nzambe nde azobikisa ye mabende soki abandi kokende na banganga na bamarabu na bamagicien basourcier wana epekisami kasi na ntango mutu azali na problème ya sexe akoluka kaka sexologue. C'est très important. Alors awa pe na Afrique tosi tobandi surtout précisément na mboka ya Congo nazali kopesa cours oyo na ba docteur nyonso ya mokili mobimba parce que maladie oyo ya biabia batu mingi bayebi yango nanu te en tout cas biso baoyo tozwi chance ya koyeba yango liboso na ba recherche oyo tosali tomoni te trop c'est trop etikala kozala te ekomi nde sikoyo akoza bastimulant akoza babimelamela akoza bamakambo ebele baproblème mingi ezokende koatake bagarçon tozomona pe tshombo oyo mpe eza ya kotelema eza nango ya kotelema me position oyo tshombo etelemeli tshombo oyo eza na taille normale te tozomona ezali na taille normale te position oyo yango etelemeli ezolakisa te tshombo oyo ezali na faiblesse sexuelle ezali kobeta bobele un coup deuxième coup na tshombo ezali difficile parce que telemi na pasi talata misisa nango eza mikie nani musisa nango veine principale kutu ezomona na lisusu te esi ezipami eliami nango ekomi déjà faible ezali kotambusa makila te donc ozomona penza te tshombo oyo soki ebeti un coup po ebeta deuxième coup eza likambu sala boye matisa boye caresse boye simba nanu ningisa ye fiba nanu ezo simba te alors na tango wana obandi ko forcer ngo ndenge wana tshombo pe sepelaka na ba forcement wana te oyo yoza na yo mwana mobali oza ko forcer yango ndenge nini yango ba forcer yango te ezaka naturel isifika ke mona mabele isifika ke mona ba fesse isifika ke mona eloko yango ekoko mona mbala moko esaka nini etelemi tshombo etelemaka mais soki tshombo eza kotelema lisusu te c'est que c'est comme déjà tshombo mort bon atako ese comme tshombo mort makoki ya kosekwisa yango po vivre lisusu ezali na oyo penza zali intéressé okobenganga na numéro nanga ya 089 94 42 825 089 94 42 825 soit okobenganga na 09 98 87 85 95 09 98 87 85 95 obenginga ou bien naza pe na numéro musu na Londres ezali 00 44 74 14 55 46 21 0044 74 14 55 46 21 toza boye azali déjà awa aye kozwa biloko pona bana Londres bino bana Londres nazali ko informer que tozali elongo na papa André awa na Kinshasa azali na flat oyo ezali na prince donc balabala oyo avokoma na balabala nga nazali na principal na kombo nango nini force 1 formule 1 ezali formule 1 pona bino bato boye bien na Kinshasa ndeko na bino papa André azali na formule 1 aye bino baningane ya bomwana bino pe bana Londres baeboza na Kinshasa boya komona ndeko na bino aye kozwa telemisa lendisa bo pikiliki démarreur vimbisa aye kozwa biloko wana na carburant tshombo bino boyoka kababi
oyo bana mibalo baza koyemba ngo i mba papa bamelaka ngo i mba papa bamelaka ngo soki omeli okobeta baku ebele soki omeli okobeta baku ebele. Donc ezali carburant ya mukongo. I mokili mobimba bamelaka ngo i bana kine bamelaka ngo i bana braza bamelaka ngo i carburant ya mukongo i carburant ya mukongo i bagarso bamelaka ngo soki omeli okobeta baku ebele soki omeli okobeta baku ebele. Iwano boyo kaka oyo bagarso bayembeli yango na tina bayembeli na bango na tina parce que ezali très important na mukongo wa mwana mobali parce que na mutuka soki carburant esili mutuka na atako eza na nyonso mwaye tambola lisusu ezate. Poto remarquer que na kati na mokili oyo mikongo ekauki mingi mikongo ezali lisusu na carburant pona nini po bana mibali bameli ankoro eye ekausi mukongo ekausi mai eza lisusu te ekeyi kokausana motema ya mutu ozomona eza malamu te kokamata eloko ezali kwa mbome chombo komela yango yo komela ankoro eske oza na i yo oza na i na nzoto te me okamati ankoro omeli siko kosala ndenge ebongo oza na i soko ozali na i oza na carburant oza na i oyo tobenga carburant oza pe na lendisa telemisa oza na bopikiliki démarrer ato oliaki ankoro quand même na mbala moko ko récupérer biloko no nyonso ya nzoto parce que chombo elie bongo chombo yo ozali komelisa koliesa ankoro pe ozali komelisa chombo na yo whisky yeba te ozali kokausa carburant pe tango carburant ezali kokauka kokanisa te kozobebisa chombo yango moko me okobebisa pe na loposo po chombo carburant ezokauka chombo ezosila vitamine. Alors na yango ngai sexologue nazana ba conseil ebele ya kopesa mutu amelaka whisky eloko nini okoki kosala yo mutu amelaka whisky pour que moteme kauka te zokate pe chombo na yo pe ezala en bonne santé pe cerveau na yo ezala en bonne santé nyonso wana esengeli na kotuna biso tozali mieux placé wana na bande kopesa ba numéro mususu zena Hollande 0031 68 750 17 18 na kopesa bino pe numéro ya Brazzaville na bande ko na biso ba Brazzavillois ngai bino mama Israël la joie nazaka mama bino mama ya mokimomba bana mibala mokimomba na basi na bango bongo numéro ya Brazzaville ezali 05 505 86 15 05 505 86 15 soit tokobenga ndekono mususu mama Flore ona uti kopesa liboso ezali ya mama Marcia mwasi ya papa Gélie siko nazali kopesa numéro ya mama Flore mwasi ya papa Flora yazaka na filu okobenge na 06 donc obetika code ya Afrique donc poto nyonso ozali to mokili mobimbo ozali no Afrique te Afrique il faut sokoza na Afrique ngobenga bango na Brazza okotia 00242 simando yo kokoma 06 829 79 21 00242 06 829 79 21 wana ezali tona bango ndenge balobelaka soit tokobenga na numéro ya 05 505 86 15 wana soko zali mwana Brazzaville okobenga ndeko na yo Brazzavillois na mboka ya Brazza parce que likabo bakufaka nango te likambo ya nzoto ya mwana mobali ezali likambo ya mokili mobimba bamindele pe pato mwindo. Toza pe na numéro mususu ya Angola pona bandeko nyonso bozali na Angola bozana besoin ya traitement ya chombo pona koyesa yango munene mulai pona kopesa yango makasi to pe pona kosoigner yango na tango ezali na bokono okobenga biso 00 244 926 50 23 26. C'est-à-dire que 00 244 926 50
23 26 wana okokuta ndeko na yo ya mwasi kombo na ye mama Lili okuta ndeko no ya mwasi kombo na ye mama Lili kasi ko hésiter te kotuna ye biloko mususu parce que azali pe na biloko na biso nyonso oyo tozaka na yango na centre tonga nzoto centre oyo ngai wa bino mama la joie nazali responsable alors na centre wana totongaka kaka nzoto ya mwana mobali te kasi totongaka pe banzoto ya basi pe biloko nyonso oyo ezwami na kati ya nzoto ya moto ndakisa lokola loposo kotonga yango po ekufa te ebeba te kobongisa yango kopesa yango éclat nango ozali muto ya mwindo ozali muto ya pembe traitement ya loposo na yo ezosama na mafuta oyo tobengi PO10 pe tozana nango ya moi tozana nango ya pokwa tozana oyo elongolaka ba cancer ba tampon oyo elongolaka biloko mabe nyonso oyo yaka pona konyokola loposo ya mutu biloko nyonso ezala oyo etongaka suki po suki ezala minene excusez po suki ezala milai ebele tonga suki pe ezali pomade HL tozali pe na tonga misu oyo ekomisaka misu pembe ezali kotonga misu na po ekufa te ebeba te tozali pe na peodan oyo ekomisaka mino ya moto pembe lokola neige ezali kotonga mino na yo puke etikala kobela bokono ata moko te ata kosoki ezali na bokono esa nini elongwa tozali kotonga pe tolo na bakisi oyo tangu yo zali kolia yango eza ba vivifiant eza koyesa mabele na yo minene tozali pe na tonga bassin oyo ezaka mwana mwasi tango zali ko utiliser yango ba bassin na yo ezali koya minene pe milai c'est-à-dire que eloko nyonso ya nzoto ya moto tozali na ba vivifiant pona kobokola yango kobongisa yango na lolenge oyo yango esengeli na yango awa na Kinshasa tozali na avenue Kimbondo numéro 164 na Bandal Molare ngai wabino mama Israël la joie nazali mama oyo akoli na Bandal na koli na avenue Batetela numéro 22 lopango ya famille oyo bakoma 7 parcelles ne pas à vendre. Attention, cette parcelle ne pas à vendre. Tozali na avenue Batetela numéro 22 na Bandal Molare penepene ya Siri penepene ya Lubaki penepene ya Wenze ya Molare bongo kaka pembeni wana na avenue Kimbondo numéro 164 na parking en face yesika bazwaka taxi ya Lemba okomona hôpital na biso ezali wana komona ngo centre tonga nzoto ko hésiter te yo mutozali musika ko hésiter te kosala Western Union pona kotinda misolo na yo pona traitement wana soko komi na Western Union oko bate na lingina tinda mbongo oyo epai na mama Israël la joie eza na mukanda te kasi okolobaka okokomisa kaka kumakamba patience bakomaka yango boy okokoma ku lokola kulutu ma lokola makala ka lokola kala mba lokola mbabola bongo lokola ebandeli ya kombo ezali Rahel okokoka kokoma Rahel te malamu koma kaka kumakamba patience po Rahel ezali passe pona kokoma yango tala ndenge bakomaka Rahel okokoma H W A H E L E H W A H E L E wana na Western Union parce que kuna bayebi mama ya bana mibali na mokili mobimba oyo soko boyi kokoma Rahel kumakamba patience yo komakaka kumakamba patience mutoko compliqué azali te ata na monogramme ba compliqué yo te bongo lokola bango bayebi ngai okokende kotika makoki na yo kuna ngai na kozwa yango le même jour makambo azela lobi kuna ezate alors soki nazui yango bien aimé nga mama Israël la jeune lokola nazali responsable nazali mama na bana mama sepelaka na maladi ya mwana ete mama sepelaka na kufa ya mwana ete okozwa biloko na yo soko za musika ko pesanga kaka 4 jours parce que pas na poto biloko nanga ezali biloko nanga ezali soko tombe na mboka oyo biloko nanga ezali eza na France eza na Allemagne eza na Belgique eza na Londres eza na Hollande to na mboka nini yebate okopesanga ka 4 jours
okebite oza kozwa biloko na yo na moins de 4 jours. Surtout yo mwana Angola okozongo le même jour. Mwana Brazza okozongo le même jour. Mingi na ba adresse oyo na ba numéro onga na pesi bino ngai wa bino. Mama Israël la joie, mama ya bana mibali. Mama oyo akokufaka na likabote kasi likabo oyo ekiti na kati ya mokili précisément na Afrique na mboka ya Congo ezali eloko moko ya malamu pona bana mibali nyonso ya mokili mobimba. Lokola nazalaka pe musali ya Nzambe. Eza na baka mususu ya babiabia eza biabia spirituel. Ndenge na yebisaka bino chombo mususu ya kokufa ekufi na voie normale te. Tant mususu mwasi bokabwana na ye ya bebisa yo, tant mususu ndoki moko ya femme de nuit to mari de nuit ya bebisi yo, to basalela ki yo bakisi, to bayibaki yo chombo. Lokola nga na mataka ngomba chaque jeudi na mataka ka pona chombo te kasi pona ba problème na bino nyonso. Oko tindela nga requête na yo avant jeudi. Nga na komata na requête na yo na ngomba na kende ko bondela Yesu Kristo Nzambe na bomoi asalaka parce que yende muto aloti sanga bakisa chombo. Asaila kabino makambo minene. Surtout yo mwana mwasi oyo mbala liboso moninga na télévision. Eloko nga na koyebisa yo sambelaka pona nga mama Israël la joie. Surtout soki bitumba na weza makasi yo bondelaka pona nga po se komi etumba na nga ndenge na kobunda. Ba kobundisa makasi Yangwana yo il faut bondela pona nga. Donc c'est-à-dire que avant jeudi aussi au pesi requête na yo otindi pe offrande na yo avant jeudi parce que nga na mataka ngomba chaque jeudi. Bible le bina biso une prière sans offrande Dieu n'agit pas. Et sengelo e bate mama Israël la joie azana mabele ya mboka ya Congo et pa wapi Nzamba visita ye. Na benga kango mboka santu mabele ma santu pona nini. Po Nzambe a visitanga na Congo. Tala matambi na nga ndenge nyati na Congo. Senga prière pe okozala confirmer ke ngai wa yo naza moponami ya Nzambe. Pendenge Nzamba poninga pona yo mutozo landa ngai. Salatu oumela mingi na mokili parce qu'il n'est pas bon que les chombo soient morts. Na yango tozali kokoba na koyamba mituna na biso et pas na journaliste na biso Ginette. Merci maman Israël. Je vais aussi ces émissions. Maintenant aussi ces émissions te que sans qu'il na tuna nga Ginette moi que lo comme ça nga maman. Mobali mususu ata moni mabele ya pamba. Ata moni mipende ya pamba chombo no tele makate mama. Eza nini? Moi mobali mubimba ata moni nzoto ya mwasi chombo ne ezo telemate ya nga Ginette mo ke kamusanga eza nini mama ni sala ka ke chombo mobali ate moni eloko moko ya grave et telemate. Merci beaucoup Ginette. Ginette atuni biso nyonso motuna alobi ke eloko nini sala ka te mwana mobali ata moni mabele ata moni caleçon ata moni mwasi alati sexy. Pona ebi bana baso bazalaka soki okute na ye okobima pamba te en tout cas o balata ka penza faso ya lateli yo na faso azoko laliselo misu papa ko résister te na zo ebisa yo tangu yo za na chombo na yo vivant chombo soki ezali en activité chombo soki ezali chômeur te ezali morte soko moni mwana mwasa ndenge wana vraiment il faut ételema mais na tangu yo zali komona te mwasi na mbetu alatelo moi robe de chambre ya sexy alatelo moi caleçon moko boye ya sexy to azali ko peso ba position position ya caresse ezali na ba position mususu façon moi sina yo azako dendela yo na kati ya chambre ezali déjà caresse mobimba na langage na ye langage moko boye na voix na ye ya kitoko voix auto benga ka voix ya chambre. Parce que ba voix ekesani na salon na voix mususu na chambre voix mususu na salon de marche mususu na chambre de marche mususu na salon na sona na salon position za mususu mais na chambre pe position ya kitoko ya caresse ndenge bino bana basi ndenge na senyaka bino ba ibosi bobala kasi na tangu chombo wana ezali komona makamu nyonso wana pe ezali kotema te na tangu mwasi alateli yo soutien kitoko bongo pe alateli yo kaleso sikande wana ya pembe likambo ezali esengelo yeba ke chombo baliesaka yango chombo yo kotika ngo na nzala te soko zali kotika chombo lo na nzala mikolo nyonso chombo ekobeba ekufi ebeli biabia po ata yo moko mutu ndengo zali wana soko sa mikolo bezo ozolia te okozanga tana makasi ya kotambola ndenge moko na chombo soki pe ekufi na nzala ngonga mudai ekufaka penza. Merci maman. Nimboki maman le bichombo il faut liaka
hein peloir niati chombo fe liaka mama zana ba vivifiant a eza ebele atangi ba carburant ba lendi sa do bilia pene ya nzoto ya chombo fo ezala mama naza mutuna moko boye er monde lekela nga bla diaspora RDC to mona na l'église mususu ava bo bolingani donc ava bo coucher na mbali wana il faut bozala ndaku moko mama si arrivé que to bimina ena nute na coucher na nute et arrivé na ndaku ke chombo na eze ya kufa mama et ça na bo malibala to na sala nini na sansa ndenge tolobaka te Esther amonaka chombo ya serious ava babalana bubongo soki chombo wana ezaka pe akokufa eske Esther alinga sepia na bunango atako bomengo yango ezaka makasi mama soki soki arrivé ke na komi na ndaku na moni ke eza ya kokufa bon soko komi bobalanaki omoni ke bokomi na ndaku chombo yaza frère ya kokosa biloko wana te yenza menda yebi ya kokena ba vivifiante kosoma carburante ozaka bongo nzambe mutasala ebongo ngana osala nini akobomona posa po akobomana mwasi ni na posa ti oko mwasi ni na posa po mwasi aza robote azali robote ayokaka po posa wana ekoko ya na butu posa wana ekoko ya na 5h du matin posa wana pe ekoko ya na moi tango aza kokanisa yo azali kokanisa yo po yo za mobali na ye alingaka yo mingi aza kotala yo abi mobali nanga yo ta mususu alula ko kaka pona esekeli na yo ta mususu alula ko kaka pona démarche elobeli na yo ba caresse na yo mais tango yo eloko ezate okoboma moninga na posa kasi pona koboya koboma ndeko muno ya mwasi na posa ndengwana esengeli oleka na réparation esengeli ko réparer chombo wana po sepelisa moninga ndenge na yebisa ki te bénédiction numéro 1 na kati ya rapport pour na rapport sexuel ezali chombo bénédiction numéro 1 na kati ya rapport sexuel ezali chombo c'est ça pe bénédiction ami balé na kati ya bénédiction liboso pe na libala ezalaka bana ya solo ndenge na lakaki bino ya mbala sima to kolobela ba bénédiction ya chombo na ba bénédiction ya bana wana na suite ya émission pe tokotalisa ndenge nini topesaka mwasi ba vivifiant oyo kosala te mwasi azala stérile na vie na ye atako asi abala atako nanu abali te po atikala kozala stérile na vie na ye te ba vivifiant. En tout cas, balandi ya diaspora RDC, merci maman Ndongo ya Bibiso lelo en tout cas, balandi ya diaspora RDC, merci pour bolandi vraiment Ginette Mwaka, maman Israël a joindre à lobeli biso makambo etali. En tout cas maman Sandrine Kabuba koto zali, oki maman Ndenga lobi ba va ezali bloc ebele hein secrétaire monene na diaspora hein maman Sandrine Kabuba parce que ça vumba mbote bele oki ning maman a lobby maman a expliqué biso que mobali chombo fozala toujours ya bon moi a expliqué bino ba obozolanda ngai numéro maman isa affiché wana boko benga maman nda ko expliquer bino personne boko zobakisi na sur déjà a expliqué bino mbala sima to ko poto continuer histoire to continuer émission o na pesi merci na batu nyonso o balinga ka Ginette Mwaka merci na batu nyonso balandinga de partout dans le monde wana moni Rizibula hein Rizibula le tenant du titre parce que ça bambote belé hein Besho Masamba Redi wa senso na panama kane toyokanaki sanukani batu tu ya diaspora de équipe mubimba ya diaspora DC wana moni boss nanga boss hein le boss à moi na mukie boss Pirus Bunga depuis Ukraine na moni DG Luzolo peloir nyataka toujours hein ils ont toujours na prise de vie nyataka toujours hein ba bakei etali biso tikali awa tozo vimbaka ba kene malam biso tozo vimbaka toujours na diaspora RDC merci balani to comme na suka ya émission ba sepel l'émission oyo hein ngapena sepel ba sepel te ba libisa biso pour masala makaka na po lobaka pe a kotika ta ko banda toujours ko loba hein to kutani mbala sima pour na suite ya émission oyo au revoir.